président Kitoko, président théâtre, président Kitoko, santé à bien makasi. Mambote nanga na kopesa mona oyanga moko ya motema Jean Delacroix Koudada wana penaza partenaire privé nanga donc Jean Koudada Delacroix écrivain munene na France quoi et wana Betty Maote na France Jacques Katou ya yope na France Jacques Katou ya yope wana Régis Sass ya yope wana JC Ngonda ya wana Charles Ngonda ya yope wana et donc Laurence Tabita Lomama ya wana donc Adeline Dassa Lomama ya wana donc na pesi ba nyonso ya YouTube beseka na mina wana famille King Kester wana na bosa na raté quoi ya wana sans oublier papa nanga Michel Chako na Canada wana papa na biso mon quoi papa va bien na Canada quoi papa Michel Chako na Canada na ya biso Siskas Miseng na Thierry na papa Antoine Nzungu mobali ya mami Nzungu ya bino pangwana toza poto lobela makama mboka na biso mboka na ngandi yango Congo ezani mboka na nga mabele na ngai na pays musuté na lobela ka yango donc yango fana bête la CT na mboka na nga quoi. OK, présent Kitoko, avant de continuer na on tota na vidéo oyo comme ça ozonga te ba ndeni to. Lors d'une descente effectuée par les services urbanisme et habitat, accompagnée par la police militaire de la ville de province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers dans la commune de la Gombe, une saisie importante de quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres a été trouvée dans la dite résidence ASE, à la surprise générale de service de l'habitat, constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lengue, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundoudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos des personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. À noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humain. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Vidéo lobi ngala lobanine ezate ko na loba to ninte eza radio te mais eza image radio eza peut-être na monité na yoki mais oza pena image to moni John Numbi général mon général soko yebe ko ça na problème te bima mi bimisa biloko aboye na ba photo ya bato toyoka bato na bakufa ne musu toyoka bakunda photo ne ko bima ndako na yo ba arme lourd tayo mboka pena mboka parce que bomono biloko bogarder on a intérêt nini bonga bo sala nini na mboka oyo toka na Congo ka moko mais normalement biloko ani pala ki Evan da soit na camp et ko sa ni so na ndako na ye tunaye ya ko yebisa biso aya zonga na mboka a expliquer biso ke biloko yo na bomba yango na ndako na nga po armée etina ngai dans magasin et bomba ba armée nde ekoma na ndako na nga ya expliquer biso be ba armée wana na ndako ne pona nini biloko wana ba armée lourd wana kata ndako na ye elongwe na kan quand ekomi siko ndako na ye non ou bien moi il a besoin de ça coup d'état na mboka to ya non sikoyo na babiloko wana nyonso bona ni la police a vu décision ya pa enquêter ndako na ye au moment où il y a zana non basala ngo déjà premier tout basala ngo bazwaka kekebelema basala kekebelema malika bakotaka mena mozino te mais tout on est bakoti na mozino ko fouiller pena tout yeba benga yaka il malé meno so fefe tala na ba solo na ba congélateur
bon to confirmer que solo wana eza batu et ko appelle nyame pola qui epesa appel solo et ko appelle mbisi pola ko appelle solo et ko appelle batu to confirmer penate mais solo wana yenda ko ya ko expliquer parce que ba solo wana eza nyama eza ya ngombe eza ya mbisa oka eza ya mbisa mai ya ko expliquer so et peut expliquer so na ba arme wana nyonso expliquer so na biloko nyonso wana aya expliquer nyonso abomba solo côté aya expliquer so ya za ba ko juger na coup d'ordre na bango ya ba soldat ko ya ko expliquer que ngai général oyo ngana zwa mutu ba pesa nga autorisation na garder biloko na ndako na ngai na bomba na ndako na nga non par là que la police est ça le fort mais yango monani coup de chapeau yango monani to pesi bango le sac on a bango donc monani tala biloko ndengo pe na biloko ndengo yaki ya kobatama donc tonga to sutuka pena mkomso boy kini pene e panzani donc e baby pena donc batu bakufi balobi ba mbetu hôpital est-ce que petit Sami mutaza na mbetu hôpital na kati anda kunai mbetu hôpital ils a permis donc mbetu hôpital il fait dans le cadre hôpital hein ils a bon na yebite ceux qui na compte médical ceux qui ba autoriser ngo mais en tout cas na yebi pendate na ndimite mais on a yebika ke à part ba chaise roulant on a des biloko za na mandako mais mbetu wana pena mbetu non na tout cas na limité na yebi pendate que na tout cas ils a permis président Félix Salobaki na moment na ye ba réfugié politique dans Zalaki mais John Numbi accueilli et ya pas accueilli donc bon moi te que beaucoup ici gouvernance presque ya ba te batu ba comprendre mabe on n'a pas dit que tant on a zali na lo tant facha lo baki yango que sala no buzo ba nyo soningi sala mabe ngo lingite non sala eza normal pour dans la mboka sala eza normal ba pexi lo baki te que non le col azana baki a ko finir la passer to a ko za ba exilé politique ba tête non bo sala mino mabete et puis juste ezali ezobenga mutu nyonso aya yaka expliquer na justice chose na raison na yo oza libre matala pono alobaka ngo pe nazo ya confronter justice yaka confronter justice chose na raison na yo ba otika na mo kika ya zalaki awa ake se retrouver na Angola yaka basali mabe mingi na mboka na biso na tana bango so ba bike basali na mabete bazo kimanini so boyebi ke osaki na bino mabe moko te na mboka o bozo kima nini bokomo bata maneti nini Kalef ye wana bongo biye pe suzu John Num c'est la même chose bozo kima nini bosalaki mabe te na mboka oyo bosala mabe te bozo kima nini bozonga na mboka komona minduki ya na kata ndako John Num ko bosa na bete ka zaki général ba le bete so zaki général il faut dans ba arme lourd on attend sur na quelque armement au potage général mais ba arme lu ya guerre biloko to moni ta biloko to moni na vidéo ya biloko ya air ya guerre et ça te biloko non ils a pour la protection na été on a biloko ya guerre na yeto soki alinga buna na pays nini na éviter biloko wana soki alinga ki no buna na pays nini na éviter oui ça biloko te que non ndinga la ke ba général moko boya sana moi ke ba ni te wana biloko ah non mais hier ko ya expliquer ce que tout ça la guerre na pays boy yango biloko na yenda zo bunda na pays wana c'est ça ko ba biloko wana te bo mona ngo pa John Ndombi et bon pas ancien chef de l'état et moko te bo ke ininde na takati basto bo ke aza sous-président aza sénateur aza limite na ba policier ba tikela ki o ba za uniquement pour regarder ba policier bozo zela yepe yaki mapoko kende ko yenda kunaye to bozo pe capable de sala ngo même lelo au moins temps ba sala likambwa bazwaka nyonso à la fois tie eza na moment mutu na mutata na mukona ye ba kotala ye soki amoni ke mukona ye koki nde ba ko sala ye ba ke olandela ye eza te ko ba sala ngo bango nyonso na mbala moko non te pas tozo banga oyebi ke nani Chadar alobaki ke ceux qui vont mettre au kanga qui Yuma bako paralyser le pays. Peut-être là, conséquence, peut-être ça déjà bien. Si on a Babylone, on a bango au banoro loba.
On peut pas l'intimider. Ah non, le bébé absolument. Aloba ba biloko ngwa. Mais biloko tu ba non loba ba client na non beta beta. C'est que ba yaki si na mama kam na bango. Ba ka si na mama kam na bango. Na biloko to mo na suko ke ba to ba non loba biloko no ba non pesa ya ba parabole. Que so to me ko sa eloko mo boye fait. C'est ça. Ba ba congolais oyebi. Chadari, Jonombe, sont des congolais. Ntabo ibango ta? Est-ce que ba ba ya ba peuple na bango eta. Et bongo siko ba arme on a bobo mela on ni banyama. Et bon ça peut-être un bitumba contre ba Rwandais. Iye muta ko bomba on anda kuna ye. To biloko ezo keni na est to ezalanda kuna ye. Ezalanda kuna to ezana est. Ezo keno bunda na est to ezalanda kuna ye. Ai sa soki alingi abunda na banyama. Soki eza po buma banyama na ebite. Na eto so alinga buma banyama. Oyo na yo. Dans ça il peut-être que pesa na justice. Esa musala nango. Esa musala, justice ça bena musala nango normal. Soki ba recorrer aye ba récupérer coup d'eau de yambaye, ndole za pona bango. Ndole za pona bango biso prison makala za pona biso. Ndole makala za pona bango ba soda. Ezali. Soki azane so aza coupable. Ndole que mona so azana innocent. Ba otika la bango ye. Eza simple. C'est ça le but. Mundu ka kozala ya moko mibale. O na nombre oyo ba pesa bango neta général, aza nombre moko ba pesa ye. Mais non que ozana ba arme biloko wana. Eza ba arme, ozana ba bombe, grenade biloko tout wana bela biloko wana. Ouais, eza guerre, azo préparer coup guerre na pays moko, bona biloko azo bunda na pays moko. Ya on se retourne na beto ba aya explication, azo bunda na pays nini. Bon, et ceux qui peuvent en amener quitter, qui peut plus loin, bah moni bah bébé, si chez Béa, des Kabila, arrestation à Manansemi, bon, Azalaki, justice autonome. C'est ça. Il y a un autre chose aya a expliqué biso. Tu es le président ancien Laurent Désiré à Koufa, biso de Béa à Koufa ne ba bomela kaye angwala, mais tout le monde a photo et pas naïe. Na raison dans mon étinine. Chez Béa, tu es baki, bison tu es baki d'un qui, chez Béa, na chauffeur na ye, na ne ba boma bango, bison tu es baki d'un qui, sika oyo, et bima me, ba photo eko bima pa na ye kuna nengeni. Ya moitié me bima nengeni. Après ba photo bango et puis quelques photos de moni na interview, na interview na quelques photos ya ba et au sein nganda. C'est ça. Ba expliquer ce peu ba congélateur wana, et là qui y a nini na ba graneur ba congélateur wana. Na ba photo to moni wana ba biloko wa ndike sala kama makamu ba ko sabona kata congélateur ba tala makamu iza sikoyo au moins na mito yo to a besoin général amonana a expliquer so makambu oye belé ko bima pa na ye général amonana comment akomonana o titango alimwe est-ce que ba service spécial ba ko landele bazati akomonana quand ezana moment na akomonana ba kozwa ye akomonana qui a se retrouvé en Angola. Présent parti à présent il y a Union africaine. Si. Il n'y a pas ça l'appel là. Basala mbala moko te. Eza na tana ngo. Tango les types azali na Brazzaville nani bakonga ali na Brazzaville. Bata elle wana balo teki makele. Ya kaka lelo habité. Et que eza na moment na ngo na moment. Ali na mois temps quelques jours nde bazongisa ka yaki a. Kaya roya kaya bimaso mona fa na Angola eza na Angola na bimaso Angola te kozonga na ko bilonga na Angola mamo kisasa RDC kaya ko bimane Angola te mais kaya lobaki soki azumi kanda comme un politicien réfugié et gouvernance a parti eza mabe eza mabe na ozalaki olobe le côté osali au travailler apo kimi oko lobela kuna non. Nous allons mboka, nous allons libre. Nous allons congolais. Nous allons libre. Nous allons congolais. Aya loba ngo. Ba loba ngo ba nous absolu belé ba loba. O amon ke le romozo marché. Aza libre loba, aza libre loba ngo loba. Oui, président Kito ko commis vers la fin. Na évité nini okiko loba. Si je oyo passe na ngeza makasi na yoki passe makasi komona bandeko ebele
oyo nga namoni na bafoto wana oyo namoni na video wana nayebi te bandeko wana bakenda kaka boye babunga kaka boye pasi na makasi yango na yango na tosenga général na biso John Numbi esika ozali mon général esika ozali yaka kozonga na mabele bima awa na justice mimonsama na justice awa oya bayoka yo oloba nini oyo ebatami na sima wana nini oyo ebatami na sima na yaka expliquer ngo loba toyoka yo bakoyoka yo po toza à l'aise po na minto congolais nyonso akomi ma à l'aise congolais nyonso soka zo yeba position te to donc tikali kaka boye to ba to yeba problème ezaki nini et puis eza nini ba photo wana eza nini pe ba to wana nini to na beso to ba vérité muta yebisa so vérité nyonso na ezaka yo moko mi bima mi bimisa to ba vérité nyonso po congolais so akoma calme congolais so avant la calme tout ça ma à l'aise na mito to ma à l'aise to perda pe bande comme so ebele ba camarade ba nini to beso to ba vérité à part wana o na musolo lobete na ba mbote na pesika mbote na bandeko nanga nyonso surtout ndeko mingi o azala nanga nyonso mutema asunga ngai na ba conseil na mwani ni Jean Kodala de la Croix écrivain munene na France ya yo ngwana écrivain munene na France ya ngwana et ba secte nanga quoi donc na pesaka mbote na Régis Sas à partir de France Jacques Katou à partir de Belgique ya yo pangwana Betty Mao était na rata France ya ngwana Papa Antoine Nzungu na France ya ngwana Siska Miseng petit frère propre ya Faski Faet ya yo pe ngwana Thierry ya yo pe ngwana JC Songo JC Ngonda ya yo pe ngwana pata Frédicide Charles Ngonda ya yo pe ngwana pata Frédicide Maman Laurence Tabita lo mama à partir à Londres Adeline Glass lo mama à partir à Londres ya yo pe ngwana na PCP mbote na petit na ngai à partir Uomo basé belé Frogi Télécelle bandeko nyonso bana Europe bana poto partout na bana mon propre na madame nanga ya bino pangwana na pesi mbote na bandeko nyonso o nyonso balinga Congo toujours mabolongo na se pona Congo to na pays musute mboka na biso ka Congo mabolongo toujours na se ekosimba. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.